Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà, salut. Bonjour, bonsoir. La grande famille de Maman BBC Mpoï TV, bonjour, bonsoir, et si que les hommes et les binos partout dans le monde. Bon dimanche, et si que les hommes et les binos na Bandak Nabino partout dans le monde, je sais pas où, Aéro peut-être Batumsous Baza Tongo, et voilà, bon dimanche Nabino, les lotos le 2 février. Alors, Tokumisika Nzambe, pour côté biso sous na mois de février, janvier 2025, et leki et kozonga kali susute. Na part nanga mama BBC, na ozongi saka matondi pa Nzambe, parce que à côté sisunga, peut-être na bino bande kunanga bozo landanga, à côté biso na février ya 2025. Tozongi sika matondi parce que toza spécialité. Na ba auto kota ki na bango na 2025 basili kotika biso peut-être pe ata na butu ya lelo misusu pe batika ki biso na tongo ya lelo pe batika ki biso misusu mais biso Nzambe akomisi biso tina ngonga oyo ya mutu ezaka ya kozongisa matondi epa ya Nzambe na biso. Voilà la grande famille, beaucoup tabo aimer beau partager ce que Zambala liboso, beau s'abonner et surtout beau activer cloche. Il y a notification pour rataka toujours émission nabiso te. BBC Mpoï nabino maman BBC Mpoï nabino ye oyo lisusu la grande famille nazo senga nazana bo sengi kaka ya ko bakeno bo tikaka ba publicité et les kaka nyonso et la nyonso bandeko bo kataka ba publicité te. Nazo bete lango c'était parce que non on a vraiment pardon et que ne quitto côté la grande famille o ayebi que non alinga maman BBC bo komi ko benga maman BBC nga na zampo ishu bo ebi que non na seka kilo bien ndeko moko abengi nga asololi nanga maman BBC na zampo ishu bino bongo nanga famille bota biso nyonso toza famille bota et voilà. Alors soko ebi ka so zampo ishu tikaka publicité, dis-toi, t'es na tika publicité, ma bébé ça aux ata moi ken ya komela moi sucré, ata moi nani boîte à miliki parce que ngande na zaboy, na sisa miliki ya poudre kaka na lutu kaka poko na tie na munoko, poko ka bongo nde musa nanga. Miliki ata ya munene wana na sa nango un mois te boki imaginer. Voilà, alors wana c'est juste kaka. Message n'engai kana senga na bino bandeko botiki la biso ba publicité et ça la biso vraiment bien makasi et surtout nazo senga bino bandeko bo partager ba émission ya mama BBC oya ebika kalobaka mama BBC mama wana saka ba analyse na bien mama wana suko ebike non ozala ka toucher na ba analyse bien na ba émission mama BBC pourquoi pas ko partager na bandeko mususu bandeko bo sunga ko bosunga sur les réseaux sociaux mabeze belé ce qui vous montre ata mutu moko mi balé azo na ba analyse na o azo beta penza c'est toujours sentir que non awa penza mutu ezo sala partager na batu misusu on a plus besoin ya to sala musala ya koloba que non to moko boye to donc to kitisa na no to ya mabe ya bato mabe o ba na mafinga bazo na injustice bazo na ba biloko o ezo sunga communauté te. So omoni émission ya bien maman bébé ça c'est l'émission bien et loko maman bébé c'est o sepeli na ngoko bomba ngoteka pona yo oza na 2-3 personnes na répertoire na yo na répertoire na yo na téléphone on a ba contact na yo partager et ça bien la grande famille voilà
16h30 eleki 17h30 pas biso phone elingi pété awawa na binzambe na ngai ko administration nasalaka na administration te ya Poutine on lance message 16h30 phone mimnani filme quotité phone na mama BBC elingi opasukawa mama BBC filme quotité problème nini franchement pour nangana avant que totana benga kin de moi-même non kana parle nanga moko je me suis dit que non c'est un problème de technique la grande famille. Sûrement c'est un problème de technique parce que tout ce que là okuta na baka oyoteza trop rare net dernièrement film écoute qui minuit ce qui 1h il y a toujours des caprices et technique tout le monde déjà affiche kutu mususu ese bimi il y a film oh to là après pasteur Didier qui m'a appelé ici nzambe nanga babenga kaka awa na yo kité pardon. Non, yamba non batute bota bato benga ka pona makambo ya filme. Hey. Nzambe nanga tozu même pas. Tozu même pas na message na groupe na biso na monité ba comité voilà. Atu ba benga ya on obike non ngena ngana sala émission te ngena pe malelo dimanche na oti église. Na après église réunion na église et voilà na continue nda couvert ba 16h. Na vandi na bina pe manazilata e nani filme pe quotité matière pe batindi nga ba matière moi pe na travailler ngo izate na zo bate soki kilo wapi surtout na ndenge YouTube asa kangi biso pardon et puis ça t'a pour ça qu'on travaille mais on n'a pas le choix parce que tous en abatumi balé misat au batala kabalinga kaka mama bébé ça côté ça ta moko kaka bayoka mungongo mama BBC alors tous en a pour na bino la grande famille bon tout na mama BBC longio et sous likambu nini et longio likambu nini et ça bato mususu ceux qui nazo tcha na ça l'analyse dans linga na obando mixa bango na Poutine te parce que Poutine nanga il faut na protéger a mutu mo boina tchaka na bato musuté et voilà vu que non ils a les solo moko boye on a même je sais pas il y a peut-être 2-3 personnes puis basi bayo ki ango fio non ce qui fio le sous artiste comédienne ou yonani c'est qui Fanny Catalea voilà toyebi que non aza main droit ou encore aza ceinture na okoloba il y a chers collègues batini lengai matière c'était depuis hier tellement j'étais fatigué vu que non vendredi nazaki na veillé na zongi na tongo après na ekobi matongo wana na zongi nzoto ezaki cassé alors le quoi Nathalie que nos films pe quotité pour na bavarder sur film na ça la promotion à film abi pourquoi pas que non na chata émission mon copo et ça la moi bien surtout que bato bande causer la film et quotité et déjà affiche mususu et si et bimi pour la prochain film après pasteur Didier c'est-à-dire que non épisode de total lelo ezaki épisode ya koloba que non suite et fin parce que affiche déjà ici et bimi après pasteur Didier tokozala na film na biso ya second chance second chance in English second chance second choix pardon second choix et na corriger avant boki na ba commentaire second choix second choice second choix ay kozana na mona nani na moni noko na biso gesho na moni Pierrot na moni la milliardaire oya ningisi internet 2 semaines oyo Poutine na moni papa Serge il faut famille bota papa Serge to lukele kombo walai papa Serge na biso il faut to lukele kombo ay parce que jusque là totika ko maîtriser papa Serge te vous savez pourquoi parce que barol nyoso ba pesa kae abeta kango dada il faut to lukele kombo papa Serge na biso yo
Hey, Pasteur Didier a commis ko bégayé. Eh, mon bomi. La grande famille, déjà on appelle ça comme ya maman loketo. Papa Sergio il faut na lokele kombo. Papa Sergio sisi biso. Mayele na famille libota. Papa Sergio sisi. Bon idée que non papa Sergio sisi biso mayele. Toso la ka pembe. Papa Sergio sisi biso mayele. Oh mutute ya mutute. Ye penza il faut na boulele penza kombo moko boye. Papa Sergio mutute. Akomi ko bégayé, ako ka su koloba te. Siko il s'attendait à quoi? Ya koloba ke non, quand ndenge babo nani la pauvre nani Diana akufa aboma ki wana. C'est-à-dire que non, quand ndenge trace ke nanango ke no bakunda esili pona ya kanisa ke non esili pe ndenge akomi pasteur bandeko. C'est par là vous allez vite. Oh, banani oh sous na ba moto héros. Bandeko, c'est par là vous allez vite comprendre que non, tout se paie ici-bas. Yakoloba que non, ma bena yo o sali na sa moyo yo. Ndeko mwasi ndeko mobali nga mama bébé se na yebisa abino MOP na sa raonde na ote abino. Tous à la cana réserve, bon, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Parce que Daelia expliqua qui très bien Yakoloba que le monsieur abandonné qui maltraité maman nanga. Le monsieur abandonné qui abusé na maman nanga. Plus yako beta, plus yako abusé, plus yako beta kaka moi si tout le temps et accident on est ko sala que non moi si akwei mutu na nani na ceux qui na dit bende ceux qui na nini hémorragie interne et mimi moi si na kokuf na liwa. Ce que yo kanisi que non ce que bomi bongo attaque notre trace en bunga 10 ans 20 ans ya qui t'a dit que non okozwaka retour na ngote. Qui t'a dit que non, on retour dans le côté? Nani a dit que non, on retour dans le côté? Bozola dans la grande famille. Balobaka toujours que non, les karmas existaient. Peut-être paix. Pasteur Didier Nengazaka nae aboma déjà papa nani notre nani la pauvre maman Diana Nenga kufaka wana déjà. Pasteur Didier peut-être aller la kango et pas nzamba limbisa et to ebité. Ce qu'on a dit ce qu'on a oyeba tena zela na 14e épisode oyo esi là. 14e épisode oyo esi là ndena oyeba que sort à papa, il y a papa Didier et Zandeni. Bozola dans la grande famille. Yango Moni, pasteur Didier, Rajouana ya Daeli, et sali keno, akoma ko bégayé. Na minute au pasteur Didier ata prié ndenge nini. Bandeko, na minute au lo les a au kangama. Na minitio lola ezaya kokangama. Tokyo lo bape quelque part que non. Tant que lo que non tout se paye ici bas. Au moni siko nzambe kaka nenge a permettre kaka que non. Moi na yango ya Diana Makila. Akeneka ko. Bon moni confusion. Ou encore balobaka les karma existe. Ou encore nzambe pe atikali ka nzambe. Asali nini? Azuipe kaka mwana yango ya Diana Makila atindelie et papa Serge. Maintenant, si ko ngai ma BBC na réfléchir na lobi boui. Pasteur Didier asa komi monse ali nzambe. Malgré na minicho que non essaie lekeli azoe ba susu ndenge c'est comme si que non na minicho yo boloko et zelaye. Parce que Daeli elle est capable de porter plainte et bakangiye boloko. Donc c'est-à-dire que non porte à boloko est vraiment grandement ouverte. Si koyo c'est par ici de tokolinga to yeba ce qui pasteur Didier assemble la kanzamba solo ou encore assemble la nzamba solo de. Pourquoi na lobi bongo na dévolé wana? Na volé à liboso, volé à koloba keno assemble la kanzambe ya lokuta. Azaki mutu moko boye keno, il fallait pas akima. Bane oza ba biloko mususu keno oye kaka komitika ata bato bande ko kanela o ba kanela sute.
Ce cas est grave parce que c'était connu à Kolobakeno, azaki déjà mobile moko violent, azaki mobile moko boy abetaka déjà mwasi. Ndelo ko sala eke akima. Ce qu'on a kokima wana, il fallait kako kene kozala musali ya Nzambe. Bandeko, bomoni te on tokenaka na l'église, tozalaka na 3 étapes o to salaka. Étape à liboso, surtout to kota en communion na Nzambe. Étape à liboso ezalaka ya kozongisa matondi pa Nzambe ya kolobake no Seigneur, tu as permis que no to kuta na bo. Merci Seigneur, souffle de vie au pesi, merci pour na makasi no, merci, merci, merci. Étape à mibale to lela mabe na biso. Étape à mibale to lela masumu na biso Nzamba limbisa. Donc to bongisi nzela to ke to vandi to tie pesa mabolongo na biso na seto banzo senga Nzambe limbisa boye. O reconnaître parce que jamais ku to okyo ba keno o reconnaître mabe na yo to za ba to mabe parce que to sumu kaka à chaque tierce to sumu kaka. Alors on est à ngo obligation moko boye devoir moko boye ya koloba keno yo jamais okyo ba keno za na lisumu te lokuta parce que ata miso ka kota la boye eza déjà ko sumuka. Ata juste penser na yo oyo kanisi kaka olobi te mais tu as juste pensé na kati na yo longo obimisa na monoko te, c'est déjà un péché. O kaneli na kati ya motema, tu as tué déjà dans ton cœur, obomi déjà mutu na kati ya motema, o kanela, c'est déjà un péché. Donc matoi peut-être oyo ke loko il fallait pas koyoka, c'est déjà un péché. Otali biloko oyo ezaki ata ya kokumisa Nzambe te mais yo otali yango, c'est déjà un péché. Peut-être lobby loko moko na munoko na yo oyo peut-être yo yebite mais et tout ici mutu moko libaku yango bomona nga chaque fois na loba toujours bandeko soki na tout ici moko mibale misato libaku bolimbisa nga mama bébé, c'est parce que munoko oyo ezangisa kobeta libaku te. Maintenant nga na so tuna na liboso Nzambe na biso po to kota na communion na Nzambe na biso atata to kena na l'église na pesi bino 3 étapes. Étape à liboso to pesi Nzambe merci, étape à mibale to sengi bolimbi c'est pas Nzambe, étape ya misatu to ebisi Nzambe merci pona miséricorde na ye et pona makila na ye et rendre biso sous pire liboso na ye. Et par là maintenant déjà au fongoli déjà lo letikale li opolele. Maintenant ngana zo tuna combien d'années pasteur Didier a sali na katia ministère? Pour ceux qui peuvent aller coller là et l'autre Nzamba limbisa, je vous dis vrai bandeko, Nzamba lobaka, Nzamba qui ata kolobake non, Luka ta famille wana na par tous les moyens Luka au senga bolimbis parce que ceux qui Nzamba pas tinjo bongo déjà ayebi déjà ça préparé pe mitema batukuna keno ba limbiso parce que aux serviteurs de Dieu nae. Nzamba alongolaka musali ya Nzambe alongolaka musali na sa moyo yo na humiliation te. Na lobango chaque fois. Maintenant, il reste à savoir, pasteur Didier ou encore papa Serge. Tant que comme pasteur Didier, avec comme nani pasteur Didier na juste pour na kuana ou encore ezapo na nini. Il reste maintenant à savoir yangwana to la 14e épisode nga mama bébé sina bane kozela po il faut na yeba pourquoi koma ki pasteur ayaki kokome la pasteur ndenge nini a changé pe combo. Tout le monde a pasteur mususu mona boepe parce que pasteur nyonso bandeko na lobaka ke no pasteur nyonso musali Nzambe nyonso o azana appel Nzambe. Bandeko il faut zala mutu moko boye o so leki na ba étape moko boye Nzamba leki so na ba étape pokola. Nzambe faut kalinga yo. Pasteur o abima kaka boye abimi kaka no from nowhere aya lobi ke no naza passer bo moni pa bandi ko prêcher tout la bande wa musali Nzambe te. Je vous dis vrai bokanga o na oyebisa bino. Nzambe abandana ko kalinga musali na ye. Nzambe fwa kalingo kitoko. Non, pese bino exemple ya muke. Au moins mutu soki ozo délivrer mutu. Eza na pasteur mususu boya za na don ya délivrance. Pasteur oza na mutema munene po délivrer mutu. Bo mona keno, il faut za na mutema na ya compassion. Po za na mutema compassion wana, il faut pas za la peut-être mutu moko aleka na ba pasi. Soki ayebi pasi o ya leka. Lorsqu'azo délivrer muninga, a délivrer mwana na ya, a délivrer mutu na pasi moko boye.
ako délivrer na et y a so se référer na passe na amitié na place à mutola parce qu'il y a les cas. Maintenant dis-moi pasteur moko ya leka ni na vallée de Baka ni na nzamba kalinga été mutu moko bo bimeli boy maladie donc ya ndenge moko bo mutu moko ba douleur moko boy donc bokanisa ko délivrer penza ko akose donc akomi pesa ko délivrer mutu wana et si longtemps que no ya leka ta na passe wana te. Autant que lobaka que non, il faut que peut-être aux alamutu moko boy okufela papa ndo koyeba pasi wana. Soko kufela papa to koyeba pasi wana te. Mais même que non soko kufela ndeko ndo koyeba pasi wana. Soko kufela to koyeba pasi wana te. C'est pareil avec basali nzambo to mona bandeko. Il y a trop des aventuriers. Ce qu'on a nazota la siko souci nanga bandeko bolimbisa eza nango émission toke nango peka bongo hermo pe toke nango ka bongo. Vous comprendre, bandeko. Ce que vous avez dit, pasteur Didier, n'ayez pas vu film ma belle vie. Ngai, natala ngo na loengete. Et ba kisela kanga mayele, ba film ma belle vie. Et tina ngali susu, na kola na makamu susu, ba film ma belle vie. Ya on a benga kaye évangéliste. Ate yaka, bino batu msunde ba yeba ate. Na minicho, il nous reste maintenant à koyeba pasteur Didier akoma ki mosali ya nzambe nini komisa ki mosali ya nzambe po je sais pas na ebite il faut to yeba il faut putina na 14e il faut to yeba tomoni déjà que non a expliquer à papa na ye papa molimo na ye oza papa papa Kofi mais quelque part to lo ba que non total na no 14e épisode ndenge ekozalila. Quelque part, papa Kofi a sunga qui payait. Parce que moi, si wana, oh, nani diana makila kufa. Na accident ou encore na violence de yaye mobali. Et ça qui peut na ba moyen so oh peut-être bon to yebite. Et ça filme na kota nango vraiment na spiritualité te et ça filme mais le message ezo le cas déjà na filme na message ezo le kamakasi. Message ezoleka. Au pasteur Didier Ninga Zawana porte penza ya nani ya prison eza polele. Soki daeli na minitio alobi ke no akanisa okanisa. Siko na miniti oyo akima Lubumbashi. Siko na minitio aza ndaku moko na mwana oyo ya boma na mwana ya mwasi ya boma ya mama donc na mwana ya mwasi ya boma. Siko akokima pe lisusu akokende wapi siko azonga Lubumbashi to akokende Brazzaville bia kokatisa isu wapi bomona yango na lubaki non mabe mususu bakima rango teza ba biloko mususu asime eza ba biloko mususu kokima te siko bota siko to lobaka ke no eza ye moko nani jana makilanda avandi na kati ya ndako wana. Na ebite bandeko soki bozo comprendre nga. Tout ça eza nini Belleville zo la kisa. Bon, je sais pas na okiko clôturer en gote na okio lobana no eloko wana te parce qu'il faut na zela eloko nga na zo zela il faut na tala na 14e épisode. Ya o nga na zo penser na tala na 14e épisode ni na oyeba. Vous savez pe ça pe sengwe total film à Belleville. Soki boyo ki ne façon peut-être na zo lobela na zo ça la promotion na o lobela na zo expliquer. Pour film vous allez vite comprendre que non tout ça tout moko boy to bungité tout ça tout moko boy to ça ki choix ya kitoko ya lorsque ozota la film à Belleville ozu pe mayele moko boy na vie bandeko bokanga so bozala ba agenda bokoma mama bébé ça lobby bomoni mabe au grand jamais mabe oyo ça na sa moyi oyo obima pe na sa moyo sans ko futango ka awa papa Kofinga na zotuna. Tango ye papa Didier yebisa ki makambo na pasteur Didier na komba papa Serge. Tango yebisa ki ba situation ana nyonso. Papa nani papa Kofi a conseillé ka nini parce que toyoka ki keno abatiza ki na ko baptiser apesa ki kombo Didier. Est-ce que bomonaka plus tard batalaka liboso parce que na matea auto kwenda na ba église ba yebisa ka biso ke non mabe nyonso efutama na se. Lelo kosala mutu mabe me okomona peut-être mbumana okomona nani wana oyo seme na kati ya mutu te ya mabe plus tard ndo ko récolter yango
siko botana. Parce que le problème est ça, tu condamné par pasteur Didier parce que tu condamné parce que ngana loba toujours que non condamnation za ya bisouté. Pasteur Didier nenga zana papa Serge. Yé aza mutu moko akima kinde. Akima kinde. Siko zana dayeli na kati ndako. Ndenge papa ko fia yebi seke non yo zela ko kimati yo zela nanu ko lobela ye eloko moko te mais siko moi ça yebi à travers maman Milo. Papa Serge ko kima to akobika lisusuka a ovanda kana kati ndako wana parce que na minute o mona mbala moko Diana. Boziana no 20h ekoki awa wana tala nanu film ekoti te utino oyo. Vous êtes passé, tu habites au côté R nini minuit. Et côté R nini. Et côté tu peux cacater. Et côté te. Et bon, ma bépété, koufeli pété, to matissa nanu ba. Na ba épisode mususu to matissa bandeko. To matissa épisode à liboso ezana combien? Épisode à liboso ezana 145, 101, 87. Bon, koufeli te to zongela kaka oyo total kilobi 13e épisode. Ok, la grande famille. Alors, nakangi na nous parenthèse parce que nous avons 50 minutes pour expliquer ma cambo. Nakangi parenthèse. Lui, on a même la kibino ezani la grande famille. Bon, moi ni Fanny Katalea oyo. Fanny Katalea a sa ceinture, il y a chers collègues. Tant on a sali émission oyo, ça juste car que no ba archive petit kala pekaka na kati yango chaîne na mama BBC. Makam oyo ka sur les réseaux sociaux. Na monde ya ba comédien, ba injustice na bango et voilà. Tout le monde a babimisaka on dirait Poutine ndaza neti moi démon moko boy. Au monde on dirait Poutine, on dirait yende penza diable, on dirait yenda zaka parmi bato baboma Yesu. Parce que lorsque boya ko kitisa muninga parce que boyebi que non aza mutu moko boya na ba capacité ba écriture côté a commis scénario côté a commis alors bino boya ka n'esprit moko boya on dirait bo kitisa e siko bo bimisa le quoi démon. Parce que tant bo bimisa bino ndeko na bino démon bo bimisa mutu na bino ndeko na bino so pendenge nini. Est-ce que bo mitala kapé bino moko? Yango bo mona nga mama BBC. Na lingaka ko kanisela mutu mabete ou encore soki na kanisi na ya pena bimisa ngoka na munoko mbala moko na ndenge moko mabe pete eza bien teza lisumu mutu bolia bomela mais esali ke séparation no moko ekomi wana bokendaka pe na kimia te il faut bobandaka kofinga mutu wana il faut bobanda ko bimisa ba biloko moko o eza yango te il faut bobanda ko linga bo dénigrer mutu wana il faut bobanda ko linga ke no bato ba yina mutu wana po yo longwe pembeni na ye olingi bato ebele ba yina ye parce que yo olongwe pembeni na ye bandeko. Vous savez nga mama BBC na ninga mingi ko kende na concert parce que communauté na biso eza na problème. Ce qu'on lelo ba memeli biso lisolo a soi disant que non nani Katalea o sentir ya nani ya chers collègues akenda kotonga ye. Donc Katalea ndenge zawana et pas chers collègues, elle a un mot à dire. C'est-à-dire que non ceux qui ont dit que non o joye ozui ceux qui ont été ko zoapé te pona nini parce que akabela chers collègues mutu moko boyi. Vous comprendre, hein? Lorsque nous avons une émission Oyo, et Sungape Batumi Bale Misa, tu vas comprendre réalité à monde, réalité à Mokili. Tous à la canaba réserve mon sous. Bandeko, bon moni kolinga ko titoyer mutu. Bon moni kolinga ko kitisa mutu. Bon moni kolinga ko salir mutu ko pakole buzo ba mo boy bolingi bo batwa inae. Bon moni retour. Otobe tolo bakala ba prière de retour à l'expéditeur ezalaka mabe ngai mama BBC na lobango omoni ndenge cher collègue alongwa pembeni ya Poutine s'il était un monsieur sage je ne pense pas que non mama va pembeni ya Poutine mabe kaka ezala mabe ezalaka te bolamu ezala parce que il y a des archives o yemoko aloba pona Poutine mais siko lelo toye koyoka ke
batu oyo atambola na bango batongaka ye babimisaka pe ba secret ebele mususu libanda soi-disant. Po likambu oyo la majorité ya makambu oyo bamemelaka biso sur les réseaux sociaux na kombo ya Poutine. La majorité, ceux qui trouvent 100% sur 100%, Tokyo le bata non, ata 10%, Tokyo le bata non, 95%. Obino bobenga ata 95%, 95%. Na ebite bobenga ngo combien? 95 non? Bino ba français kuna. Ezala lokuta. Et toyeba déjà sur les réseaux sociaux que non, lorsque bato babimaka na kombo ya Belleville et ya kan ezala na sens que non, ba nuirier ezala na sens que non, Belleville azo kanga bango kachi na niveau moko pas comme possible na écriture. Siko yo bolanda tolanda nanu audio oyo comme ça na ozongela bien. Tolanda audio et puis na ozongela bino. Akotanga na bagad Bolanda. Ala kon na bino bosala wana. Nga bandi TV depuis na série ya TK yo to zanga na katiti. Osala le kolomba poani. Bozela. Yo to kalata. Na benga Jérémy qui est pour akotanga na bagad ya ala kon na bino bosala wana. Nga bandi TV depuis na série ya TKM na raga le théâtre nga ton presse na moninga na ote na benga Jérémy mama bonjour na bengi Jérémy ezaki na piaka na bengi Jérémy na butu yango ayambinga na ba kilo moko boy po yo tamba bien ayambinga ba kilo moko ngato o manga bonde ni o mta bengi ote ona ebi na tata mo sa oyo o boy manga bonde ni o te ne se na pia ka sunganga ko mona mama o maza mbongo te mais ni ele kité OK c'est bon kito za bien c'est bon tuki wana tuna Jérémy mukoninga sa tombola téléphone na ebisa ke kotsanga na bagag to Jérémy obenga ngate po mukoni so Jérémy simplement akosa bino wa na benga po na ngote ozokanga yo fami Kataleya yo vani na Nathalie wana olugani ovani na Nathalie wana botonga na Jérémy yango fanyo ga Jérémy te kokosa te ozali profiter parce que yebi bale oyo pesa ye bolanda boye mo na pa Nathalie odi bale oyo pesa ye yango okoma kolokola okoloba na Jérémy oto lingoloba na yoka ngaso linga Jérémy te mengana tumba biloko mususu ngeza somo nana muto na banga ate pena mo muto banga sangate o kop nanga omonte una benga ki Zuma ma Teresa yaka na be yete ko benge te kaso na Jérémy kama oyoka pona pesa Jérémy boye na sela Jérémy boye yo moninga penza tendresse na vanza na zana nzala bagag na bino yo fani oya na ndako bandeko je crois bolandi situation eza nini situation eza cette dame ou encore Fanny Kataleya ye azalaka na un mot à dire et pas chers collègues ce qui chers collègues azolinga kobenga bato ke no baya ko jouer Fanny Kataleya elle a un mot ya koloba oui ou non pona nini parce que à passa chers collègues soi-disant nzambe nanga pasi na soni bosa buzoba me bobima pe ko ya kofinga mutu o parfois yango omona nga bandeko na lobaka no congolais
Congolais, il faut qu'on réfléchisse na place na ye. Yo zo tambola na mbindo. O tambola mbindo ya mbindo. Mais tu te permets à kovanda po ya kolobela, mutu moko boye o ya sunga yo batu bayeba yo po na ye. Tu te permets à quoi ko qualifier, à quoi ko finge, à quoi ko loba babilo moko boye po kaka oti batu bayina ye. Mais loba pe kasimabe ya muninga, mais yo pe nanga muno bakutoma na mabeteti. Bongo te. Si ko la dame o nenga eko bimisa secret, problème ezanini. Problème ezani eza que ye Fanny Katalea alobaki ke non ye ndeko na biso mwasi oyo akoki koya ko jouer pas cher collègue te parce que ye aza na un mot ya koloba et pas cher collègue du fait que non apé ça cher collègue mutu moko boye bo comprendre bateko pour ne pas citer pour ne pas peut-être koloba biloko mususu. Vous savez pourquoi on a sali émission oyo? C'est parce que batu babima kebele na kombo Belleville na ndenge ya mabe. Bao bango bao sala ya mabe ba vandeli. Mais bao ya ko pakola nde mutu mususu buzoba. Nde loko nga mama bébé si na ba kenon na ya ko telemela ba anti-valeur. Bino bo tambola mabe, bo tambola penza mbindo, bo tambola penza mbindo ya koloba kenon lelo Seigneur Jésus Christ akwe ekba pou. Nzela lola nani porte ya life eza penza polele bino kutu bokina ta na séjour de mort bino mo leka na mbala moko. Mais tu te permets à koya ko vanda. Mais non. Non yebate. Siko ye Fanny Katalea malgré ça sentir, yesiko aza munoko soupu munoko na etoboka loba loba. Siko tango ekwe di siko ndeko na bango oyo. Ya ke non Fanny alobi que yo okiko ya ko jouer te parce que ye aza na un mot à dire et pas cher collègue. Po ya kabela déjà cher collègue patati patata. À quoi bon bobi makaboya ko finga Poutine? À quoi bon boki osala musala na bino na kimia te boyebi ba bêtise o bino bo salaka? Ça fait très mal hein bandeko. Il arrive des fois nga na vanda ka bo moni émission moko ekoti bona bi ah non lo belango poani. Siko tala siko batu oyo ezaki na période moko boye ba régner trop na ba bêtise. Esikoyo ne baloba ke no munoko antaba e balukaka. E balukeli siko bango. Fanny Katalea o si sentir na ye. Fanny Katalea o si ne babima bakenani na soki na Dubai. Sentir na ye penza. Siko azo bimisa siko ba secret libanda poani. Boki ninga lobi ke no alingaka ete maza pembeni na ye. Mutu malamu azate na samo yo bandeko. C'est mieux que se confier na Nzambe. Mutu mokili atikali mutu mokili. Si vous avez attaqué non, Poutine lelo réussira. Kotala ba année, kotala ba jour, kotala ba insulte o ya zwaka. Atika ko yate, c'est parce que notre Dieu est juste. Ce qui m'a bé o ba yaka nango na kombo na ye. Eza ya solo et ou ya ezaki ya solo. Bande kombe to monto to lia ndenge to lia te na Belleville télévision. To lia te. Parce que nous avons ko déséquilibré na musala na ye parce que aotambola mabe. Mais le quoi nzambe tisiko a permettre ye akoma ba filmer, azo inspiré toujours. C'est-à-dire que non, o bango ba olobeza yango te za lokuta. Nzambe pas zo yebisa bango ke no bozia na olakisa bino. Muto bino bo olinga ko kitisa. Muto bo olinga ko pakola salité, muto oyo boye. Yango bo mona na Belleville télévision to ma to lia to mela kitoko toza sans stress. Ce par-là, vous allez aussi vite comprendre que non, la justice de Dieu, il y en a. Bandeko bomoni mabe ce qui est l'équipe. Na pèse exemple, il y en a ni ya Mama Loketo. Ce qui botali bien Mama Loketo, elle souffrait. Mama Loketo azaki mutumo boité que non na chaîne nae azwa c'est peut-être ta mort, non. Bon mon mabe ce qui est l'équipe inspiration katana parce que zo ebelo ko so ko salate. Et surtout ce que vous avez na kobanga nzambe te.
yango bomo na air moko off on po nini mabe leki na plus mabe leki na inspiration ko katana parce que na minute yo bandeko toyebi ke non ezaki communauté encore tokyo lo ba ke non eza bato ebele nombre moko bato ebele o ba telema po ba kitisa peut-être belle vie. Est-ce que vous mi tunaka ti lelo na belle vie télévision to liaka pe to melaka kitoko vous mi tunaka c'est parce que Nzambe aza wana Nzambe aza le seul juge oazo pesa ye makasi oazo continuer na ko inspirer oazo pesa ye cœur dit mutema munene oazo ebise que non toi tu dois te lever et mata ekita il faut pas sango na ngala musala oyo zo sala bande ko linga osala musala moko zo sala musala ozo sala ezalata évangile pe atake no osala musala moko boye linga ozala évangélique na vie na yo Nzamba obando bundela yo parce que ba film ma belle vinga na lobaka ezaka évangile mobimba oyo alekisaka na kati ya bato. So ba soi-disant bato oyo zo bimisa to pe ndenge nini aba bandisi ko ya kotanda ye yo to zaka na kati osele le kolo bomba poani obusa nyama bomba poani kando za mabebo sina kati no zaka mabe Jérémy biso la bakandiama oyo zaka na lideso na ya lideso donc muta bomba ko za mwana wana fani bolanda Fani azo panza bato apesa onani yango wana po yeso bino ko tia mutoto yo ko tia otosaka ye wana zo sura ona Nathalie pour nadara da arasoni international na yebi lelo te na lobisaka te ka pona bisoni ngi bondumba na bisenga senga za asokate azaka pe na ngote mobola ye bete Nathalie liso ba otonga nga Nathalie ke bete na mope mutu moko elongo isi ba couleur bondeni elongo rouge c'est la pembe courant tu veux comment découler comment na moi je suis bien té attention tu vas faire tomber la vie c'est la pembe ça ça va jouer té encore jouer ba gaga Jérémy té et oya salanga à côté la mbanda nanga. Et puis, on a appelé ça Jérémy Moutouboué. Moutongo. J'aime encore au yo que la n'a pas ça, mais qui t'a rappelé ça ma solo. Au yebi on Moutongo l'obagi. Bolanda. Au yebi on a l'obagi. Yo. Bandeko botika biso famille bota. Plus botika biso to ça l'émission. To yebi to za focus. Mais botika biso to ça l'émission ba to ma bébé. To étaler pe bango. J'ai dérangé ngati. Bana. Bato ba yaka ko jouer na ça som hélicoptère. Tout le monde a vendu. T'as la mga déjà là dans la chaîne nanga boy. Na ko vendre 1 heure du temps, j'ai pas de fait que parler. Hein? Les gens vont me bandeko bo comprendre eza likambo ke non ye Fani Katalea a passé cher collègue mutu moko boy bino bo comprendre bozala mikolo bo comprendre ce que le quoi passa et comment on dirait clé na ebo et comment on dirait piège moko boy ya koloba ke non donc et comment que non elle a un mot à dire ya koloba oyo comédien oyo akoki ko ya ko jouer et oyo akoki ko ya ko jouer te ya boya sikoyo ya oyo aya ko jouer. Et quoi elle siko ya na matoi ya koloba ke non Fani Katalea alobi elle a un mot à dire qu'on n'est pas cher collègue jamais yo koki ko ya ko jouer pas cher collègue mais baza so ki paraît pe so ki bandeko siko yepe siko yo kanda wana ekweli na matoi ke non oh c'est-à-dire que non na bagage ya cher collègue ndenge babenga ngate ye mutu achali baya aze siko na panzaye ya ke non na ye cher collègue ango ya lingaka ete secret bandiko bima siko pourquoi nga maman BBC na eko sala émission oh je pouvais même pas peut-être ko ya ko sala ngo mais na eko sala ngo bandeko botika bokomela penga kuna te ko bo etali biso te etali biso parce que na sens akoloba ke non batu donc bato banyokoleli biso mère bango tango bazwa kolobela nani mère na biso mabe c'est comme si bango baza ba santu te
bango baza basang. Dites-vous peut-être likambo boye. Miku ebimaka ma miku ebimaka aw. Ezaki monter. Nangana bino toyokela ngo mutema pasi. Dieu merci nzamba eko etale. Ya koloba ke no bota la plan o boye lokwa ojwane bimaki balinga ke siko boye mutu o bakene ko futa mbongo ya catering boye bi histoire. Tout ça nezaki poani po bakwesa Poutine. Parce que pourquoi bango ba mabe na bango to tika bango. Mais non, il faut peto ya ko etale yango. Poutine aza na mabete me bango bazoya balinga o lingo kokotisa bato eloko moko boye o eza yango te ya bato ba ina Poutine. Bandeko boyebi batu combien o nga mama BBC na zo ba appel. Pour votre information. Boyebi batu combien nga mama BBC na zo appel oyo ki pesa boy mama BBC. Bonjour, c'est maman BBC. Oui, c'est maman BBC. Est-ce que je peux te parler? Oui, maman. Loba, problème. Habité maman. Merci beaucoup. Na musala ozo sala. Ngande na zabo na tala ka sous théâtre té. Ngande na zabo na ina belle vie. Ngande na zabo belle vie wana boye. Vu que non to ya mabeza ki ebele ya kolobela ka mabe ya nani ya Poutine. Mais babiso ba maman BBC lorsque to s'imposer by force. Dieu merci 2-3 personnes ba comprendre et ya koloba quand ndenge to ya lobat. Ma BBC lelo na zonga na nga na koma esusu na koma na nga famille libota. Na boya kutu kotala ba théâtre. Pour na belle vie boye. Y a tout ce que bayaka nango sur les réseaux sociaux na kombo belle vie. Bandeko na oloba bokanisa peut-être maman bébé za sokosa. Et ça na batu mususu baza awa peut-être atati lelo ba komela nga na répondre bango te. Eza semblant te bien ko nini te eza ke no ba appelle kota ka mutu nyonso. E moko pe eza ke no mutema pe lobi ko yamba te. Oboyi pe ko yamba. Omona mtu mususu boye abanjo kambala moko na appel. Omona mtu mususu obenga akomelo na WhatsApp. Bonjour maman BBC, est-ce que je peux te parler? Ou nazana eloko mo nazana message moko na ngina na pesa. OK, yo pe okansana peut-être matière. Mutu abengi obenga abya oyambiye. Abandi ko relater ndenge aina belle vie. Vie ya bato babimaka ko ya ko finga belle vie, ko ya ko kosi la belle vie makambu. Oh belle vie boy mais Dieu merci aujourd'hui makambu ezo bima ezo tandama boy tozo mona. Vous savez combien de personnes siko ba eko comprendre que non bato musu pe ba comprendre guerre il fallait zata loyal. Mais façon ba memela ki biso toke ko inatuna Poutine or c'est la seule azo sa kutu musala kitoko. Maman BBC, c'est grâce à toi, Nalanda, ou batini langa kaka émission na moko na landi na landio. Non, j'ai vite compris que non. Eza kaka mite mama be ya kotala oyo likabo belvi nzamba pesa e nde bazo bundisa yango. Un point barre ya koleka na ezate. Soki batu wana baya na ba mabe baya na ba lokuta ba oya ba titoyer peut-être Poutine. Ba oya peut-être ba loba mabe pour na Poutine. Lelo match moko boye balukeli pe bango pourquoi pas to ya kolobela to lobela parce que 2 personnes 3 personnes obayoka pe ye wanati o aloba pe mabe ya Poutine skota sikoyo bandi na epe yango wana esa nini ekoti soki nini to okoloba ke non mabe ekoti to etale pe bo comprendre que non mutu malamu azate boya kolinga ko finish ko silisa muninga mais bino bozana bozo tambola mabe. Yaya, nzambe asalaka ndeni, nzambe okotindelo mutu moko boye apambola yo, nzambe pa okipeka kotindelo suka mutu boye kono aya ko etale yo. Makambo nzambe eza ndenge. Nanu Congolais tikali Congolais, Congolais tikali ka mutu na sens nini? Congolais c'est de l'argent. Congolais ta fufu kaka ya fufu oyo. Otie ka na mesa fufu peut-être atana pondu na likayabu. Sans zelo makambu. Alors sans zelo makambu. Donc Congolais okyo somba eka boyo sombi eka nelo ko moko boye oyo ko bongisa ta vie na été. Mais abomi ndeko na ye. Congolais za mutu moko boye azo tambola na mutu mais azo boma ye.
siko awa bango ba ko réfléchir ango nini bango ba ko loba nini oh eza kaka jalousie poto bimisa ba makambo mususu te on se réserve parce que ba biso ba mususu to contrôler biloko to bimisa na munoko Congolais za mutu moko boye ovandi ne pembeni boye alaki ce gentillesse nzoka azo lingela yo ndo mona lelo Poutine akoma na ye moko collègue ya musala o nyonso akoya pembeni nanga na osolola na ye mais aza na problème na ba collègue na été mais elle sait maintenant à qui elle a affaire eza na ba comédien eza na biso ba chroni fati ba chroni mama azwa mayele beta ayokela nzambe na ye o nzamba zo ebisa ye mutu atikali mutu bandeko bo aimé bo partager na komi nanga ko chiter na tikali nanga na minute muke bo comprendre ango c'est-à-dire que non katale ya ndenge azawana akabela ki cher collègue mutu bo comprendre sko ye ce qui cher collègue azana ba jeune na ye ba gag na ye azana bato azolingo abenga baya ko jouer ce qui a cité peut-être mutu oyo katalea ce qui a lingi mutu wana te akoloba non et ye cher collègue akoyoka ngo po anini parce que katalea kabela ki ye mutu c'est comme on dirait que non nga mama BBC ne nazaboui mama Esther asali nini akabelinga mobali na okabelanga mobali tozana ba cop moko to salaka ngai na koza siko anda e because parce que akabelinga mobali na zui chance moko boya mobali soki na bande ko kelela nga pe na yebite siko eloko nyonso nga na kolinga ko sala ou encore na osala boye Maman Esther, Maman Esther M Dengazana ba bonsoir no ba bon dimanche nana ni mère nanga et asali nini a ebisanga maman BBC wana te ko sala ngote elle m'oblige de ne pas faire ça parce que akabela kinga mobali wana komi vi moko ya kaka na monde lelo. Donc ngai na minute na olobelo ko mon côté na ovanda ka boye pa na ngia mama Esther na osa boye bengelanga mutu wana yesko azo obligé nga parce que akabelinga mobali ba via ya ko kanga mutu na kingo wana ozala dépendant ya mutu non siko esuki pete malgré que non mama Esther akabelinga mobali esuki te yepende mama Esther ndenge za wana alinga kanga lisusu te. C'est quoi que alinga kangaite na mutema na ya alinga kangaite n'est pas vrai avec moi et asala nini akina suko tonga nga kuna soki amekika ko saka na boy na ko baby sa relation na pesa e bande ko to suka pe na ko pesa na ba pesa relation okuma ka mo umbu pamba bon exception ezanga ate. Voilà, c'était au moins ça, je voulais juste partager avec vous dans tout ça biso toza focus sur Bellevue TV et to continue toujours na kochaye na ba prière et au sala bien bande ko botikara toujours ba publicité et ça biso bien lelo total film était 14e épisode to bandaki kozela to ba sort à papa ya papa Sergio akomi ko bégayer et voilà quoi total ba ko tsa biso na inerte ba ko tsa biso ka lobby pardon et to ba sort pe soki da ilia ko boma soki ko zala ndenge nini Poutine bref c'était au moins ça la grande famille bonsoir na bino bon dimanche bonne soirée partout et zoameli bino tokutani prochainement bisous bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso.